mboka oya Goma bitumba otala nango na Congo RDC. Fini la récréation nango o Nzambe ayeko tombola eza le 27 avril. Journée ya Maman Mwilu. Nde Nzambe ayeko pesa nguya na mwana na ye. Ye moko alati nzoto ya mwana wana pesi ye mayele ke atongisa teni asimba drapeau ya Congo atia pe na drapeau ya Congo Brazzaville pembeni. Pe ake kosala ngo le 27 avril. Pone ti butu ya le 26 wana ekoti mba mona le 27. O pena ke elonga ya Maman Mwilu emonani lisusu. Elonga, elonga, elonga emonani, ngai Mwilu kia wanga na longi. Maman Mwilu alongi. Bitumba na Goma esili. Histoire esili. Bakonzi ya mso mboka bazomona ndenge batu wana ba rebelle babimba yo kovana mboka. Bazomona lokola bazo continuer ka kobunda. Bitumba eza kaka. Donc il faut bafuta bambongo ebele la ba américain ba yo kobimisa bango. Ba américain ba ya ba oka koyiwa. Mais histoire déjà esili bitumba eza sauté. Soka zo yeti pied gauche. O tia concert batu ba zele belé o la teni nani akoya otala. Aozala te. Donc esengelaki ke musicien asala bongo tango batu ba yebele alati a honoré comme tata Simoki Mbongo laki sike fini la récréation bitumbe sidi tozwi kimi tata Simoki Mbongo alongisi biso nyonso oyo c'est pas ça qui ezali lisusu te guerre na Goma esili na nguya na yende to longi Nzambe amibimisaka boye te mais aza koloba na ba geste il faut que bolandela sko ba geste wana aza opesa message na ba manière mosusu ke esi elonga emonani ape bitumba ngo esili mukolo oyo donc fini la récréation histoire ya poneti likambo esalami eza makambo ebimeli na nkamba o Nzambe moko papa Simoki Mbongo kiangani Nzambe molimo mosantu abongisi donc oyo tata Kimbangu abongisi tokoki ko négliger yango te po etonda na nguya nyonso jamais muto akobima nkamba ya kaka kenkamba ye mbala moko akiko tonga teni alati asali mambwana ezala te donc ti esalami bongo eza na mabongisi na ye moko Nzambe Kimbangu yo lingi na yo sobe ki mona meso ki mona meso eza na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava Moko teza ni elombe, nani kumba oyo, utuna ba oyo ba yedika. Otala mabota bamoya awa, koluka ngai Nzambe. Kibangu na longi mokili, kembo ebele mikembo banda. Kibangu na longi mokili, oyanga bosepela elongo nanga. Kibangu na longi mokili, kotika mikumba ya mbilo banda. Okomba tata mwana pe tata molimo mosanto. Bienvenue chez nous. Merci na batutu balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse à papa, la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Maman Europe naza bien. En tout cas papa Simoki Mbongo kiangani Nzambe molimo mosanto azako batela. Bande kona ngai na ye lisusu kaka tangu na yaka na bisaka bino bozwa tangu ya kolanda. N'oubliez pas de s'abonner, liker, commenter. Parce que awa, ne makambo. Omoni awa, muto azalaka synchroniser na Nzambe. Naza kosalaka o Nzamba lingi. Yango wana, il faut s'abonner ko katakate. Cliquez na cloche de notification. Kota penza wana o cliquer o mona pena bangonga misato o cliquer na ngonga likolo po tango émission ezokota eza ko signaler que émission ekoti. Voilà, merci à tout balinganga, bato balingaka émission qui Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Vérité au beaucoup luka partout beaucoup tangoka a place mususuté. Donc ozanga rolandaka ba émission ya awati. Kozanga rolandaka balenda news té. Pote awa recoute évangélisation agressive mais ezobakisa implicite na moto. Bande kona ye lisusu. Na lobaki na sujet ya gaz fabuleuse. Ngana lobaki ke Moutunio sofoko tala o zwa réflexion et baxela implice likambo esalamaki ezalaki pamba te
Mais batu bacholinga, balobi de n'importe quoi, batu bafingi, kaka ndenge bobesana na bino na tala bino na sikaka. Siko na vanda na ngate, na gero mona, na batata na bino ya 26. Martorel Diangenda, alobeli likambo yango. Donc tellement nga na za réflexion bidon, nga na nga mayele te, nga zoba, jamais. Donc o nga nazo loba nazo kosa, nga nazo réfléchir bien te. Sikoyo, Martorel Diangenda tata na bino ya 26, ayeko prouver pe likambo ngo lobeli yango. Donc, na yo comprendre, c'est ce qui est pe approuver yango, amoni yango normal. Donc c'est que yé pas za mayele te. C'est que yé pe azo réfléchir malamu te. C'est que yé pe réflexion bidon. Pour nani yé pe approuver yango. Donc, yango nga na lobi que moi parti na yé pe wana na otie la bino yango. Bino bato bo finga ki, bino bato bo chola ki, bana na ye. Boya soko finga, na ozela soko bo finga pe ye. Ndenge bino bo finga pe tata na bino. O bozo comprendre vitesse ya nzambe te o akomi nango na minute o nzambe a changer makambo. Alors to landa nanu petit vidéo wana bongo tozonga. Et Nathan nous a choqué parce que ce qui est artiste moko la tenu na yo ya église. Mais toi-même tu en fais quoi? Kimbangiste espoir du monde. Voilà ce que ça doit nous rappeler. Na drapeau ya Congo. Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Tola Moka. Voilà. Yango wana. Bozo petan. Yako finga ye. Ote manga na réfléchir bien te. Naza ko talisa bino na yebisaka bino bola muka botika kozaba bébé spirituel mais ti lelo bozo continuer kozala ba bébé spirituel. Nazo yebisa bino ke makambo esalamaki wana botala ngo na bonzoto te me botala ngo na molimo. Et là likambo munene esalamaki me bozo négliger. Après bolo ba ke bino wa mayele. Bino batu botanga to mona kapena mayele na bino ngote. Bino botanga makasi. Biso to landa ka sagesse ya Nzambe. Nde tozoko apprendre oya ye. Bino batu boyekoli na babiki, batu mayele makasi. Boya kaka awa bofinga batu bazoba. Mais pourtant bazo esa bino makambo eza ya solo o eza likambo ya kolandela. Premièrement, nous concert wana ezaki na pouvoir ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Elingi ko lakisa ke bitumba esili na Congo RDC. Ye moko tata azui makambo na maboko. Ye moko sauveur, ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe molimo mosanto asilisi bitumba oyo. Na Goma ndeto zaboye bitumba ekozala lisusu te. Po rebelle soka bimi na zamba aye ko vanda na bato. Ça veut dire finir la récréation. Papa Simon Kimbangu Kiangani asenga ki prière. Ya balang nyonso ya Congo oyo. Na Swahili asenga ki prière na Chiluba, na Kikongo, na Lingala asengi ba prière. Bande konanga asengi ba prière na français. Atepe na balang wana. Ye moko suka lango ayeko silisa. Ezanatina. Et puis pe batu batali na direction kamba. Mikolo wane koma ki ba prière eza ko salama. Pendant la journée ba prière na kati ya kamba. Eza vraiment natina. Et puis pe soko tali drapeau ya Congo ezaka ya Congo te. Ezalaki na ya Congo Brazzaville. Et le drapeau ezangi ka eza ya Congo Angola. Bande ko deux pays. Congo Brazzaville na Congo Angola. Bozomon. Tous les trois Congo ekozongaka Congo moko. Yangwa na kati ya nkamba tozalaka na trois drapeaux. Drapeau ya Congo Kinshasa, drapeau ya Congo Brazzaville na drapeau ya Congo Angola. Po ezali makuku matatu. Malamba Congo. Donc ceux qui ozo lamba na bakoko na msende lamba na makuku wana misatu. Soki libanga moko ezangi nzungu ekovanda te. Il faut banzungu nyoso misato evanda po ete biloko elambama. Otie nzungu likolo olambi biloko na yo. Yango moni tous les trois Congo. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka ngo Angola eza mutu. Congo Kinshasa ezali libumu.
Congo Brazzaville ezali makolo ya nzambe. Yango ozomona ke eloko nyonso kolia ekota na libumu. Libumu ekovanda nzala te. Libumu do libumu nanu susi libumu nanu biloko ekota. Ata omeli kisi ekoleka mbala moko yena libumu. Ata omeli mai ekoleka mbala moko yena libumu. Ata batyo kisi na zolo ekoleka mbala moko yena libumu. Ata batyo na matoyo ekoleka mbala moko na kingo yena libumu. Ozomona. Po libumu wana ezali siko Congo. Yango bana Congo babundisa kango. Po ezali libumu ya nzambe. Ezana babie na nyonso na kati. Libumu nde vantsaka mwana, ti mwana sala 9 mois abotama. Congo Kinshasa. Congo Brazzaville ezali makolo ya nzambe. Donc so makolo ebukani passe. So makolo eza na problème passe. Papa simenyi maokianga na lobi Brazzaville. Tangu abuakaki Satan na se. Emoko nzambe. Molimo mosanto. Tangu abuaki Satan na se. Satan akwelaka wapi na Brazzaville. Mutu na ye. Ekweyaka na Brazzaville. Yango wana papa simenyi maokianga na kende kovanda 5 mois na Brazzaville. Ayebaki tina o akende kovandela 5 mois na Brazzaville. Pona kobongisa déjà kuna. Sur le plan spirituel. Et puis, etikali Angola. La Brazzaville, na bongisa nzambe, tout c'est bon. Makambo nyonso eza d'accord. Ndenge nzambe bongiseli makambo na ye. Congo esengelaki pe Congo ezwa kimia. Tosali kokende bitumba na biso bomona wana ba rebelle soki ba bimi na zamba ba ye na mokili. Seke bitumba esili. Pona Brazzaville pe ba rebelle bazalaka na zamba. Na yebi histoire moko papa na biso abetela biso kalata na zalaka mwa muke. Papa simoki mbango kiangani akendaka na Brazzaville. Fona landela bien atuna bambuta na yeba histoire ngo bien so na bosanité. Elinga kaka mena lobango. Papa simoki mbango kiangani akendaka Brazzaville. Siko zana nzela moko boye fallait ba lekela mais nzela wana président abi mo ba leka nzela wana ezate pona nini pona ba rebelle bazana zamba wana papa lobi ke ba kendeka nzela wana bi moye ezate ba rebelle bazakuna papa nso azaki même na photo ngo abi photo leka kaka nzela wana ba kenda na nzela wana papa alobi ta ba komi na katikati ya zamba wana papa lobi ke mutuka etelema bakiti ba musicien bakiti nde papa soki monkianga na sengi nzembo asengi nzembo asengaki Luiza tatunge mbanza Luiza kumbanza nanana Luiza sikota papa asengi nzembo wana azotiaka maboko bo Luiza tatunge mbanza azobenga kabo Luiza kumbanza tanga azobenga bongo ba rebelle bazalaki na kati ya zamba babandi kobima ba rebelle bazalaki na zamba babandi kobima na kimbangise ba histoire cachée za mingi babomba na bango siko kato komi koloba ba rebelle babandi kobima na zamba bazoko kitaka minduki na bango bandi kobima na zamba bazokitsa minduki bazobima na zamba bakokitsa minduki bazwa minduki wana batie yango na mituka nde bango pe bamati na mituka donc mokonzi balobi na mokonzi abenga mituka eya batia bango na mituka batia bango na mituka bazonga banda wana pe bitumba esila histoire wana papa botinga nde mutabetela ngango na bomwana do tina olo babo eyenga kaka soki pe na salimo erreur bandeko baolanda ngo bambuta o bakoyoka boluki epe bo sunganga lisusu pona likambo yango mais ndenge papa na biso abetelanga yango nga na yebisi bino donc c'est ça yango mo pe papa sima mbango kianga na kiko vanda 5 mois na Brazzaville lelo na Goma ba rebelle o bazalaki na bazamba wana o bande ko benga ba Rwandais banani babimi déjà bazovanda na mboka na batu boye donc soki ba rebelle babimi c'est que kimia ekoti na mboka bomoni siko totikali na Angola siko mutu ya nzambe soki mutu pe eza malade bokozaka na kimia te yango mona ke papa songi mo kyanga na lobi
bozu ya moto muindo mayele ya moto muindo mayele ya moto muindo oyo ke photo sala biso pe to créer exana na kulumbimbi wana bomona ka wana batu musu bakanjaka o mindele nde batonga ngo batika ngo te eza kulumbimbi eza ya ba centre na biso ya bakoko na biso bozwi mayele ya moto muindu sagesse ya moto muindu etikala na mbanza Kongo na kulumbimbi wana esike vandaka soki papa komi na programme okende kulumbimbi bato 26 bazwaka vertige papa ka tango abimisa eka likambo kulumbimbi ya bato 26 bakenda mbango bakenda kuna batongi basali makambo vertige bakokaka te papa kende nti bango bazosala bo bazoyeba te keza mpona bien na biso nyonso soki papa ni ati kulumbimbi ekozala mpona bien na biso nyonso mpo mayele na biso ekangama kuna il faut efungwama soki papa simoki mbango kenga na kei tobikisa miti mayele wana efungwami soki bango bato bakanisaka ke batiaka kali nzoko batiaka kali te batia na bango kali te eza nde mabongisi ya nzambe asalaka likambo na ntango na ye mpe na ngonga na ye soki ayebisaki biso deja date bato bango aloba donc eza nde après 5 ans après 10 ans pardon mais papa apesaka date te aza koprépare mpo mila mpa tata nzambe eza inane mpa tata nzambe eza mila donc ye moko aza na date fixe oyo abongisa mpo na mbanza Kongo. Donc c'est ça. Angola, papa lobaki da soki aniatika na mbanza Kongo seka aniati na Angola mobimba. Yango okonika des drapeaux. Etikali drapeau moko ya Angola na concert wana. Concert wana eza message moko fort. C'est le Congo qui gagne. Bon négligeaka makambo te. Botika kozala ba bébé spirituel. Na yaka awa ngai nzaba pesanga musala na pesaka bino na yelaka bino. Oh ya zali ndenge ya zako tambwisema na vitesi oyo ya komi nango siko. Me bino kako boya. Kako chola kako finga. Ay bana tata na ngai. Quelque soit nga bomo na nga na osala mabe mais batela kondima na yo tosa mibeko na yo. Tango yo ozoya kofinga nga oganye nini? Nani osumuka? Yo moko ozosumuka. So moni kilikambo nga lobe sepelisi yo te. Vaut mieux obeta kara. Ke ozwaka tango ya kofingaka. Po banda kofinga. Eso mona nga na lemba. Nga pene loko yokaka pa na nga ezalaka te. O balobaka mayoka pa nga na yokaka te. Na yokelaka nzambe. Donc sans nzambe na koyokela mutu te nga nazo sala oyo nzambe alingi nazo kolakisa bino bandeko likambo yo eza pamba te bolamuka botala makambo nzambe alakisi biso apesi message nzambe ko utiliser ata liboma nzambe ko utiliser ata musicien bongo bino mokanti pamba basi mbo kyanga na kotsa kena kilongo Tizaki pamba te. Papa sima ki bankianga na koti na kilongo. O pe ye moko amonaki musicien na biso ayebi. Eza fierté ya Congo po yeba ke Congo oyo esimbami na maboko ya tata Kimbangu. Congo na biso o biso to zwa kimia. Il faut tata Kimbangu akotsa balua na ye na Congo. Donc epesi message ebele na likambu moko ka concert wana. Epesi ba message. Soki to cheli tata Kimbangu motema place biso de to kobikisama o yende azana nyonso pona biso yende mosungi yende azali sauveur ya moto moindo. Premièrement il faut expliquer bien makamona lobaki ya ndako bomoni na ndako ezalaka na chambre obimi na salon obimi na lopango. Sikoyo nzambe Kimbangu Congo ezali chambre ya nzambe. Na première vidéo na salaki mwa erreur mais ngamo ka apekaka na ndenge ya vision na nzambe la kisinga sou bien. Congo ezali chambre ya nzambe. RDC ezali salon ya nzambe. Et puis mokili mobimba ezali lopango na ye. Bozomona ezali siko lopango ya nzambe. Donc pour ozwa kimia il faut ya koluka papa
mokili mobimbeza ya ye totikali na mbanza Congo bandeko totikali na nzembo oboyoka nzembo mbanza Congo ngai na tata nanga kisolokele elombe tobuki maseke ya satana tolingi kokende na kulumbimbi pona kozongisa bokonzi na yo moindo bokonzi yango ya yo moindo peuple noir tata simoki mokianga nazo koloba na banzembo azopesa message na banzembo mais au moins la peuple peut pas comprendre ba ngate kidiba mais na vitesse to komi nango lelo bato ba komi ko lamuka il faut bolamuka lukala banduenga botika kozala bazoba botika kochakanda liboso mayele efungwama zwa mayele mina okanti makabo nyonso zobima o eza zar likambo moko te eza zar tango toza nango Nzambe aza komi lakisa tantôt di manière tantôt di notre soki yo ozo comprendre te ozo tikalaka kidiba etalio biso tozali kokende biso tolanda marche Nzambe vitesse ya Nzambe momo mo santu ninga za kotambwisela biso tozolanda vitesse na ye tolanda vitesse na ye bolanda ka bébé spirituel mosusu te ba okenda wa kolobaka de n'importe quoi ki yo papa simo kimba okianga ni bakanga na bonzoto niveau ba réflexion ya bazoba papa sima imon kyanga ni ona bonzoto aza bloqué Nzambe fuza kizingi Nzambe oyo wapi Nzambe atonda na nguya nyonso azala bloqué na bonzoto Nzambe wa keli yo alati nzoto siko ye moko azala bloqué do ba bloqué pe avanda na ye. Et vous de n'importe quoi. Vous avez un manque de sagesse spirituelle. Nzambe o atonda na nguya nyonso. Aga la bloquer na bonzoto. Oh. Eza mawa mingi Bokenda robondela ka bien, bosala mamu na bonzoto te. Bobondela ka bozwa tango ya mabondeli. Tango bozo bondela. Nde kozala ekosala bino bien. Mais tango bondela te boyeba monene Nzambe te. Boyeba te. Église kimbangiste ezo marché ndenge Nzambe alingeli. Ndenge ye moko osala makambo na ye. Eloko moko ko bloquer ezati. O makambo zo kende bien te makambo eke bien. Église kimbangiste za ko marché kaka ndenge moko Nzambe moko osala makambo na ye. Programme ya Nzambe yango de sala makana église kimbangiste. Oyo zo sala malelo nde to tambwisa malelo toza na programme na ye. Donc bebi kutu te za ko kende kaka ndenge ya dingeli. C'est ça. Bande konanga totika distraction soki muto ayeli bino likambo bo négligeaka te bozwaka temps ya ko analyser likambo wana boyaka kambala mona koloba bilobela te kolobebele te po ogane na eloko te ekofute eloko te Nzambe aza na ba manière ebele a utilizaka na otolo bango na Facebook na ngai na page Facebook na expliquer na otolo banini papa simo kimbango kiangani asenga mama na biso pasteur Nzembo wana ngamono kondolo mbangi gadia nganya mure abadi aya na banzembo ngo biente aya mono aya mono lufalanka ndi mono donc Nzembo wana eza ya biso kimbangiste te. Mais Nzambe asalaki nini ayebisi ayembela ya Nzembo wana mais azoyeba te koyemba ngo ndenge nini po eza bakimbangiste te bato bakoloba nini mais Nzambe asengi asalaki nini akotia na ndenge ya théâtre Nzembo c'est pas ça qui eyemba maki. Donc ça veut dire que même bato ba libanda bayemba ka banzembo soki ayemba kana ye na bosolo eki akota na mabete c'est que Nzambe ayebi ndenga ataku tsoki akota na mabe soki alinga sala mission mo boyesenga mutu ya libanda fo sala ngo ako utiliser mutu ya libanda soki ezo senga ke likambo ezo senga ka mutu ya libanda ezo senga te un kimbangiste ya kati po ye moko soki azo yeti pied gauche o tia concert bato ba lebele o lata tenue nani akoya otala aozala te donc esengelaki ke musicien
asala bongo tango bato bayebele alati honoré comme tata Simoki Mbangu alakisi ke fini la récréation bitumbe sili tozwi kimia tata Simoki Mbangu alongisi biso nyonso oyo se passa ki eza lisusu te guerre na Goma esili na nguya na yende tolongi Nzambe amibimisaka boye te mais aza koloba na ba geste il faut que bolandela siko ba geste wana aza kopesa message na ba manière mosusu ke esi elonga emonani ape bitumbango esili mukolo oyo donc fini la récréation histoire ya mboka oyo ya Goma bitumba otozalaka nango na Congo RDC fini la récréation nango o Nzambe aye kotombola eza le 27 avril journée ya mama Mwilu nde Nzambe aye kopesa nguya na mwana na ye moko alati nzoto ya mwana wana pesi ye mayele ke atongisa teni asimba drapeau ya Congo atia pe na drapeau ya Congo Brazzaville pembeni pe ake kosala ngo le 27 avril pour les butu ya le 26 wana ekoti mbamo na le 27 o pena ke elonga ya mama Mulu emonani lisusu elonga emonani ngai Mwilu kya wanga na longi mama Mwilu alongi bitumba na Goma esili histoire esili bakonzi ya mso mboka bazomona ndenge bato wana ba rebelle babimba yoko vana mboka bazomona lokola bazo continuer ka kobunda bitumba za kaka donc faut bafuta bambongo ebele la ba américain ba yoko bimisa bango pour ba américain ba ya ba ko koyiwa mais histoire déjà esili bitumba za sauté histoire esili bitumba za lisusu te tata Simoki Mbangu alakisi na mokili ke esi elonga emonani yango bomoni efe wana esalamaki yango bomoni likambo wana esalamaki eza hasard te bolinga ko négliger makambo te bozo ko négliger makambo po ani bo bata ba sentiment bo comprendre bino makambo te yango papa lobaki soki bozo melaka ba diamba botika ko mela ba diamba botika diamba botika masanga soki bazo continuer bokozwa mayele ya bonzambe te bokoka ko sosola te po molimo mo santo linga masanga te fo ozalaka seki obondelaka po ozwa bwania bokaka pamba boye ozaka muto ba distraction bakoyelo mambo solo ozo négliger nakoya pe bona ebisi bino ke lobi tosala ba prière pendant la journée jour boye na yepe mokili botali soki soto sali bongo te likambo ko sala boko ndima te bosekanga longwa kuna zoba longwa kuna yangwana na tango ya Noa batu batikala ka masu ekei baso lela pona nini kozanga koyoka Nzambe za ko utiliser bana na ye ndenga vandi na kamba wana ye moko lobaki bozo mona kaka lokola elo likambo zo salama te mais bozo bateke makambo ezo ko salama sur le plan spirituel to komi musika makambo ya minene eza ko salama bozo yeba wana te po bo comprendre na bino makambo te po boza kidiba boluka bolamuka po vitesse Nzambe komi nango ekomi mususu to komi na zone moko turbulence to komi na moment moko ya dire donc milengela nde zwa mayele mabondele ebele oyeba Nzambe alingi nini soki ozo bondela no malonga to oyeba Nzambe alingi nini na ndenge nini oyeba te nyonso wando yelo wando boya no kaka Nzambe aza kosala tantôt d'une manière tantôt d'une autre Nzambe bibimisaka boye te po Nzambe azaka lolendo te Nzambe mikitisaka sur le plan spirituel aza kosala aza ko utiliser bana na ye mais ya vandi na ye mais lokola azo sala te mazo sala osoka bibimisi boye akomona ngo lolendo Nzambe alingaka lolendo te fome bo seka ye bo chola ye mais aza na ye wana na bino bo seka ye bozo chola ye mais ye aza wana botika ko négliger makambo po bino moko boko perdre lobi siko tata na bino pe approuver likambo ngo tellement que approuver yango donc c'est que ye pa bimika zoba lokola ngai bozwa pe temps ya kofinga ye te ba bino bato mayele boyebi mingi koleka
bozo comprendre soute ndenge tata Simon Kimbangu kianga nzambe molimo au centre azoko memela makambo na ye bozo peta ya kofinga ye poneti likambo esalami eza makambo ebimeli na nkamba o nzambe moko papa Simon Kimbangu kianga nzambe molimo au centre abongisi donc oyo tata Kimbangu abongisi tokoki ko négliger yango te po etonda nango ya nyonso jamais muto akobima nkamba ya kaka ke nkamba ye mbala moko akiko tonga teni alati asali mambwana ezala te donc ti esalami bongo eza na mabongisi na ye moko nzambe Kimbangu soki esalamaki na bato 26 basalaki yango nga muto liboso na ngana ya kosilika ngana tomboka po bango bana pouvoir te bango baba nzambe te nzambe nda tikala na nkamba yende aza capable de tout mais à part yé mutu mususu te soki yé asali likambo bino boye ko prouver là c'est bon mais bino moko sala te na mukongo na ye eko simba te et simba te donc c'est ça bato mususu komenga soki bata 26 basalaki yango nde linga ko loba oui na ngana loba po bana loto mo wana te bana pouvoir wana te ba osala ngona biti nini po biti ezate so oyo biti nango ezali c'est différent. Donc c'est ça. Bon, on a comme clôturer, mais parti on a une loba. Lundi, courant et kindaki na Portugal. Si na Espagne, et zuina ndambo ya France. Côté à Basid kuna. Donc et zuina ndambo ya France. Donc, boye bake 2025 yo. Makambo ezo ya ebele to se préparer tout à la prudent to komona même ba mikili ya poto ekoningana si to koma na fin ya 2025 to kota 2026 to koma na makambo mususu bokomona ba mboka biso tozana ba poto ekoma koningana ekokoma penza koningana et des fois courant kei des fois coureza te sko tala sko na poto so courant ezala te ezala ndenge ni bozomona donc etoza la mayele po oyo tata Simon Kimbangu aloba na 1921 to komi ko kende na likambo yango moto muindo kokoma mundele kokoma moto moindo to komi ko kende na likambo yango ba courant ekomi ko kende boye na Europe eza ko lakisa déjà que tangu na bino boreniaki ekomi ko kende ko sila pote mutu moindo azwa relève pote na Europe sans courant batu bako vivre ndenge nini na Afrique ce courant eza nango te batu bako vivre mais makambo nyonso esalaka na internet makambo nyonso esalaka na réseau makambo nyonso na internet siko courant ezala te bambongo eza na ba banque bando sala milongo pona ko bimisa mbongo na banque yokozala ndenge nini tokozala na problème de nzamba songa biso kaka totiaka na mabondeli mais pasi ekokota na ba Europe mikolo tozali kokende oyo pasi vraiment ekokota yango bozomona drapeau etelemaki ya Congo RDC na Brazzaville etikali ya Angola mais Congo RDC ezaki liboso na teni ya surveillant kimbangiste le Congo qui gagne mboko enyokwami ekomi na tango pe esepela mutu mundu pe akoma ko créer po ezo la tata Simon Kimbangu kianga na kende mbanza Congo soki akeka mbanza Congo biso ba indo pe to komi ko lamuka déjà omona mutu mo boye avandika ko moloba mambo tata Simon Kimbangu eza pamba te po tango yango to mozo sagesse spirituelle tango yango nde yango mutu mundu ko molamuka tata Kimbangu azo komi lakisa c'est moi ngayeyo amilakisi kingayeyo drapeau etelemaki wana na surveillant kimbangiste na monde ya bato molili baningana kisata na ndenga aza koningana nde aza na mayele sili azo batia sala nini ebebi etikali sikoyo bomona satana na misu na maseke na ye ayisaka bino ye boyebaka te bokomona esiko na misu na maseke kala te mokili makambo eza kobaluka makambo ezo ya alors obomba mawapi mibatela na nzambe oyo bondelaka biso to na papa na biso to na nzambe biso to na nkamba na biso
ba corona eyaki ba tata na mino nyonso ya 26 bakomaki tina kati église na ba masque mais na nkamba mutu moko alata masque te soki okeka nkamba masque na otika longola komeka kutu olata masque te mukolo moko te pasi moyimba okianga na olata masque po azali nzambe ayebi ba maladi wana ye moko asapeshaki ke ebeta na Afrique te siko na kati ya nkamba Jérusalem esika bato babikaka bato bake kolata masque bakolata te Mumuna batata na bino kuna batata ba 26 balati lati ba masque ba komisa ki ngolo ko leloko moko extra nzoka nengana uti mona aussi le plan spirituel masque eza eloko ya satana masque eza ya monde ténèbres ngana moni yango bato yo bazo bimisa na lingomba tala bato ebele basimi ba valise noir balati ba noir balati da ba masque omoni bazako bimisa bango po bazo yoka te babongwani te bato ya mabe tango nzamba azoka bato ya mabe na bato ya malamu bato wana balataki bongo ndenge nzamba alakisaki nga masque eza eloko ya malamu te batata na bino bomona yango eloko extraordinaire eza mpenza mawa mingi alors bandeko na nga tomibatela mabondeli ebele po ete lobi tokweyisama na pasi te soki obomama na nzambe akobatela yo ata na musika mwana adresse mo mokia ngani quelque soit bituba quelque soit mbonge ya ndenge nini tsaka elike pa na ye ye aza solution ya nyonso ata na musika obomba yo kobatela yo ya ye akoprotege nga nzambe alakisanga bitumba na poto nazotuna ye bakombo tovandi boye moye natanga bakombo bato wana eza te natuni moto entele ser na nga moko natunaki abi ye akovanda ne na poto penza ta nyonso alingi eza problème te natuni susu papa bongo moto entele alakisi photo na esiko photo balakisaki nga ya pasi ya beba ya kobeba penza abi ye na lolendo ya zalaka nango ye akozonga Afrique bana kande bakotikana na poto donc nzamba programmer déjà nyonso ngana bi tango na sutuka kinga na bi akozonga Afrique bana ne kande bakotikana na poto akoya na bomo ito na kufa pona mona kipe ya kobeba elekela kinga nzambe déjà programmer nyonso bamboko ate ningani eza na bana na ye oyo akobatela bango bakozana na bango bien mais eza na bato mususu bako mona ka subana na bango te bako kufa po mutu ki akufi ata oza mundele mutu mutu soko kufi direction za la Afrique ezala mundele moyindo kufi direction Afrique na première poste na nkamba Nouvelle Jérusalem na première poste wana mutu nyonso akendaka kuna donc ngana comprendre te ndeko wana nzamba alakisaki nga akozonga ka na bonzoto to na molimo mwepena tanga kombone ezati donc nzambe kaka sunga biso mabondeli kaka ebele quelque soit mbonge quelque soit ba problème quelque soit likambo po nzambe aza ndenge po bato balobaka ke poto deya bakoma na civilisation ya makasi mundele po akweya lisusu lelo te nzoka nde ntango moto epelaka na Los Angeles mais ezalaki mindele ti bazalaki wapi ntango bandako wana eziki bango bato bakoma na évolution mosusu nzambe soki abi aboma mboka mundele po te bazonga sima eza na miniti ya kotanga mwen mwaka ya pamba aosilisa bango ozomona loso nzambe alobi ke bino en tout cas ata bokobi na niveau ya ndenge nini esili po na bino akozona mayele o apesa bango alongoli bango na mutu pona ko créer abebisi nyonso mokili yango ekufi bakomi na pasi moto mwindu abandi ko mata bandi ko créer bango kaka oyo wana pe mindele wana bakomi koya na Afrique bakomi kozape bana misala na biso tozaki na tango ya Jacob tozokota na tango ya Esau donc nzambe ayebinde asala mamu na ye tomilengela ka tomibatela olobi nzambe soki likambo ye quelque soit ya grave nzambe abatela biso mais tango yo ozozwaka temps yako lobaka mabe yo moni émission ale tellement koza fan ya muto nga nazolobela ale mbala moko yo bandi ko finga bongo yo bako komibatela na ote okoki kobomba no mibeko no te c'est quoi muta solo ka po muto normal o aza na bonzambe akomilengela mutu na mutu afuta mabe na ye so nga na osumuka na futa masumu na nga mais yo tango olata makambo ngo komisa ngo lokola ya yo ozwaka tan ya kokomaka kofingaka kocholaka kolobaka mabe
Ah, ngana ndobenga bino ka bébé spirituel. O wana e utaka pa kolo e moko. Oza bébé spirituel me ngana lembate elomo ekweisaka nga ezate. Naza elombe otona na nguya nyonso. Na yoka kapete ata bolobi na ndenge nyonso. Mutu mo ote ya ngate pona yoka zate. Apa nzambe e moko. Donc soki nzambe na ngate inga na oyoka. Alors, soki kaka pamba boye na oyoka te. Abazo bazate. Yeso kotanga mingo zomono wa mayele. Po ya ko negligera makambo eleka awa yonde zoba. Biso ba tata sima mimo kyangani to komi na mayele mosusu. Nzamba za ko l'acception makambo na ndenge lingi. Voilà bande konanga, n'oubliez pas de liker, commenter, partager émission, abonner. Donc t'as besoin de s'abonner, ça sera vraiment bien ma casse. Bon, tout le monde à la prochaine. Bye. Mokili,